Actuellement, Afrique Momba, le vrai partenaire, ou déjà Mikolo, a reçu les États-Unis, on va pas contre Marambo. Ezali Fachi. Alors, et ça, la passe na bateau, bah, inaye, il y a un moment où ça conseille l'esprit bien, sur le bisobino. Et en tout cas, on a kokate Marambi Fachi, au Kiata, Rwanda, au Kiata, Uganda. Tout comme pour qu'on ata nini à côté, Brazzaville à côté, en attendant, Mukolo chèvre et Fachi aussi là, parce que biso a besoin de Congolais à bonne qualité. Les Congolais doivent reconnaître la valeur na misala de bango tolingi. En juin, ezali remontada parce que mboka na biso ezali ya biso faut récupérer quel que soit grimace nyoso batako yela bino onanga o kabila o basango o boyena boye mutu na mutu asalaka lecture ya likambo mingi baye ba diaboliser bino no moni bazoteka mboka na ba américain o moni kutu accord wana o moni baleki babibi accord no sele meso te babengani Tshisekedi baboyi nyonso ezali pona kopesa bino pasi mais ba congolais ngai na besoin te na intérêt moko pete ya kokosa bino bandeko na ba congolais boye bakake Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo yende azali na destin ya Congo na maboko. Le Congo ne tombera jamais. Yambala oyo, tozana Redi Amis, artiste ya mboka. Le 12 juillet 2025, bana poto ozanga te na kati ya Oasis. Ozaka na France, ozaka na Italie, ozaka na Australie, ozaka na Hollande. Poto mobimba. Rendez-vous ezaka moko. Na kati ya Oasis avec Redi Amis, Benele Koyate. Le 12 juillet 2025, rendez-vous Bobo Sanate. Bobo Sanate ezali kamba mabele avec Redi Amis. Kamba mabele Benele Koyate bana poto Benele Koyate. Libalo libala tuna sango mama. Eyokani. Bienvenue sur Tindika Télévision. Bande Konanga ba Congolais d'abord, Bolingo ya Congo, né ba Congolais, tous allés ensemble comme d'habitude à travers magazine Emno, Soromonité Kondimate avec Tindika Télévision. Grand merci na Junior Kapaya fait qui sont en tout cas, c'est la grande équipe Sarah qui bosse sur la bande on a bino ma solo ezali et belé de photos solo là. Biso na bino ensemble. En tout cas, Mikolo on a sepelé na ba Congolais belé ezali qui esprit ya robanga ba bangisa bango afin elongwe. À un moment donné, ba Congolais va perdre espoir mais biso toi parmi bato ba ibsaki bino que difficulté aux la janvier février mais à partir de mars avril mai juin ezali remontada parce que mboka na biso ezali ya biso faut récupérer quel que soit grimace nyoso batako yela bino onanga o kabila o basango o boyena boye mutu na mutu asalaka lecture ya likambo mingi baye ba diaboliser bino no moni bazoteka mboka na ba américain o moni kutu accord wana o moni baleki babibi accord no sele meso te babengani Tshisekedi baboyi nyonso ezali pona kopesa bino pasi mais ba congolais ngai na besoin te na intérêt moko pete ya kokosa bino bandeko na ba congolais boye bakake Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo yende azali na destin ya Congo na maboko. Mutu moko distraire bino te nayebi ke bato balingaka yete musala na bango ezali ko diaboliser nyonso ya kosala kolakisa ke aza incompétent un certain étranger ou aza en collaboration na étranger muso atindaka ye Paul Kagame bango nde batia bino en état de distraction parce que les soucis c'était quoi kobimisa ke RDC eza faible kobanda na président na bango na gouvernement na bango na armée na bango na population na bango bazali faible. Mutu aza fort aza makasi na ba capacité na makambo to kosala ezali Rwanda na armée na ye na ba criminel na ba sase ozalaka na bango tana taka ba criminel ezali ba Moïse Nyarugabo ezali ba Joseph Kabila alias Hippolyte Kanambe ezali ba Ruberwa ezali ba Makenga ba Laurent Kunda ba Mutebusi ba Onu Stubino boyebi wana ce sont les ennemis de la République lelo bazu une bagatelle ya ba Congolais ou ya mauvaise qualité nde bazana bango basangani barubi bakabola mboka ba détruire mboka
Tshisekedi dictateur. Mais nayebi entre bino moko nde to solo na boy. Soko tali Kagame, otali Kabila, otali Tshisekedi na bango misato. Yo zotala nga na minute oyo. Nana za dictateur. Je suis à 18 ans à Kabila. Je suis à Kagame plus de 30 ans na mutu ya Rwanda. Osangisi sikoyo 6 ans à Félix Tshisekedi. Nana za dictateur na bango misato. Mais na kamwe ba dictateur ba komo benga un démocrate civil en plus ba benga dictateur na mato ya koyoka yoka wana miso komona mona ozape na ba capacité ya sosola. Merci la prophète Moïse Ningele. Jamais à cause ça parce que nzamba solo la kanae et zape l'intérêt à cause ça ngaite. Merci aussi na maman na biso Yohan depuis Bruxelles, notre consultante, pourquoi pas Refé Mayayos, Léon Munzadi Batunanga. Ya banda ton petit porte PSP Botebele na Mos Isaac azana biso ndinga sans oublier toujours Nicolette Mwasi Apembe. En tout cas lelo tozolo bela sommet ya Luanda oyo ezakolo bela partenariat États-Unis RDC pour la corridor ya lobito oyo osangisa ba pays wana misato États-Unis Angola RDC, na Zambie bien sûr, mais il y avait un sommet autour de ça. Il y a un sommet na Boromona, Maramde le Kaki, Ndenge Basolo, Ndenge Zalaki. Boromona d'abord arrivé à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na Mboka Angola, Ndenge Nina Komaki, parce que ça na batumo ko bavana na kwemo bo mikolo yo. Ya zobanga aka saneti facha banga neti. Oh, facha na vaje ne souter. Pour robet avion avion va robet. Oh. Oko sabat so vana ba ozaki masolo ko beto oko sabat ko badi badi wana ndeza contenu ya mnene mais ya très important na sala quand même moi mise au point moko parce que j'ai vu beaucoup de gens dire ah mais ya lobaki ko yamba basango ta yambi bango su bana ndenge nini mais na ngaki na basango bino bomoni ba yambi bango shola zalaki ambongo zalaki Fulgence Muteba pa zalaki après ko yamba bango boyoki nini bimi nini lobami c'est là où beaucoup de Congolais, tellement baza déjà sceptiques, les choses ne se passeront pas comme les ennemis de la République avaient tracé leur ligne. Non, non, non. Ça, j'en doute fort. Les choses vont se passer par rapport, il y a par rapport au biso, souhaité, selon vision, il y a le président de la République, Nabiso, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bato nyoso ba ki motema passe ndenge ya mbaki basango d'abord il reste leur président et ça la basango ta ba telenga ni na ba robe na ba monde entier ba komi ba yeko zelande ya ko bondela ki aya ba bango ba pesa ene fisque rapport mais ko pesa président de la République rapport a pesi mutu moko avalte mais kende sikoyo yebisa bato ke na ndimi dialogue po dialogue ngom ta osala ngo ambongo na Eric Senga na Chole jamais parce que ba wana ba lakisa déjà position na bango. Bakota ba réunion à Boutou ba bibi loko to préparer ngo to ka na ko remplacer Félix il faut déjà ba perdre déjà crédibilité oh bon mon année non ba formalité ya bon ba mbabino mais voilà ce que moi je pense en tant que président de la République en tant que garant de la nation moi je vois les choses comme ça pas dans sens bilo monde là ba sango o bomoni ba bomanzoto po to sokola bato ba bomi ba congolais batangisi makila na est ezali nanga ezali Kabila ezali Bisimo ezali bato Kagame bato na nyoso na basoda na ba criminel après ko boma ko violer le rôle des arrestil na bango soué na bango ezali to kende dialogue to vanda bas simba bango te ba juger bango te ba landela bango te parce que ezali rythme bango ba travailler nango depuis les années 90 ba ko na mboka ba bomi bato batumbi ba mboka ba sali nyoso ba sala ba gene na négociation base à la amnistie ça dit que base à la poursuivité mais boy ba avec Fati on va faire tous les placards rapport Mindping et Rosala. Bato bakokangama je vous dis bato bakene ba CPI déjà Nicolo Henri Magie a remis la lisusu cigare te ouais c'est biso que non tozoya mais biso tozali banda bazelaki na bakino akoko ya te ezopesa pasi na mawa tolanda na d'abord arrivé à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na kati ya Luanda bongo tokutana juste après.
Voilà, merci na ba Congolais à bonne qualité. On a beaucoup Kolanda président, il y a ba président na bango parce qu'il faut signaler quand même que actuellement Afrique Momba le vrai partenaire au déjà Mikolo yo a reçu les États-Unis na ndenge longo bali pas konza makambo ezali fachi. Alors et ça la passe na bato yo ba inaye ya omoni to pesa ka conseil esprit bien so to ninga na biso bino et on to ba ozo mona ozo kokate makambo ya fachi. Ukiata Rwanda, ukiata Uganda, tout comme Genata nini à côté, Brazzaville à côté, en attendant, Mukolo chèvre et Afaché aussi la Rosongana, parce que biso a besoin de Congolais à bonne qualité, Congolais besoin de reconnaître la valeur na misala de bango tolingi. Alors Guilé Kabalundi, il y a cellule de communication, azalaki na kati ya Rwanda pour relater biso ndenge déroulement et sommet. Tchalito Ilanda, Makamdeng Zalaki, bien sûr, Zalaki électrique, toujours un avantage à bas Congolais, au Bazolinga que Mboka na Bango et Bimana, le boulot il y a 30 ans, ça suffit. Alors, ça, le plaisir, la Vélanga Maurice Toko depuis les États-Unis, Philippe Msangila na Qatar, Saddam depuis le Lubumbashi avec Loma Chako, Bangwana Batubakibiso depuis le Lubumbashi, et sans oublier Oscar Maoya depuis Colosie. Bambote songira binokuna botala ndenge nini sommet à Luanda et les cas qui tokutana juste après c'est parti. Après Dallas dans la ville de Texas aux États-Unis d'Amérique en 2024, c'est le tour cette année de Luanda en Angola d'accueillir le 17e sommet des affaires États-Unis-Afrique. En présence des 6 chefs d'État africains, une dizaine de chefs de gouvernement, de hauts représentants, une centaine de chefs d'entreprise et une importante délégation américaine du département du commerce extérieur, le président de la République d'Angola et président en exercice de l'Union africaine, João Lourenço, a ouvert ce lundi les travaux. Dans son allocution d'ouverture, l'hôte du sommet a présenté les nombreux avantages qu'offrirait un partenariat économique entre les USA et l'Afrique. Toutefois, a-t-il déclaré, nous avons besoin d'un partenariat qui préserve nos souverainetés. N'ayant jamais été impliqués dans la colonisation des pays africains, les USA doivent avoir une vision différente du partenariat économique avec l'Afrique, a conclu le président angolais. Intervenant dans le même sens, le président de la Commission de l'Union africaine s'est quant à lui interrogé sur la faisabilité de ce partenariat au moment où 36 pays africains sont frappés d'interdiction des visas, l'AGOA supprimée et les taxes imposées aux pays africains. Plusieurs panels ont été organisés autour du thème général « Les voies de la prospérité, une vision commune du partenariat entre les États-Unis et l'Afrique ». Le projet du corridor de Lobito a fait l'objet d'un panel spécifique. Au nombre de panélistes, le vice-premier ministre, ministre des Transports de la RDC, représentant le chef de l'État. Jean-Pierre Bemba a présenté le corridor de Lobito comme le fondement d'un partenariat stratégique et souverain entre l'Angola, la Zambie et la République démocratique du Congo. Le corridor de Lobito est un projet qui est structurant, ce n'est pas simplement un chemin de fer qui va passer de sud-est du pays jusqu'au niveau de l'océan Atlantique. C'est un projet qui amène la Zambie, la RDC et l'Angola à pouvoir se structurer. Ça va permettre l'exportation, comme vous savez, d'un nombre important. On parle aujourd'hui, dès le début de l'opération, ça va permettre d'évacuer en moyenne 3 millions de tonnes de minerais par an. Vous savez que dans les exportations actuelles sur les minerais, 65% de nos revenus viennent du cuivre et 25% plus ou moins, 15 à 25% viennent du cobalt. Ces corridors est particulièrement crucial pour les minerais tels que le cuivre et le cobalt qui représentent respectivement environ 65% et 15% de revenus d'exportation de la RDC, a renchéri le vice-premier ministre. Il convient de noter qu'en marge de ces assises internationales de Luanda, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu un entretien en tête-à-tête avec son homologue João Lourenço. Il a aussi accordé plusieurs audiences avec le monde des affaires. Naza koka bato baza ko s'inquiéter même na sommet na boki barobi mais États-Unis plus de 32 pays a sanctionné so ba partenariat entre on sala ndenge te ba africain ba souffrir de makambo ba visa na États-Unis biso na mosala oyo administration ya Félix Tshisekedi
na administration ya Donald Trump ba ko sala yango nde ko faciliter makambo belé pour kende bien ezala pe na lolenge ya malamu pour sepelisa bato nyonso quand bien même misusu bazaka réticenti sikoyo mais Europe ye wana pe bandi ko bengana bato ezala ba babandaki mikanda ezana no kibudi ezala ba bayaki na makambo mususu aki kwa mkwase makambo mususu donc a toujours zélande ba vague pe ya ndamu si babane na bango kokita alors biso bato tokanga motema tovanda na Congo na biso parce que tolingaka Congo mingi tolobi teke ba babima Congo bayina Congo tolobi bongo te parce que ebele baza libanda bana bolingo ya Congo pe ya bandeko na bango ba congolais ba ko bundela Congo mingi ba ko tinda ba ko salisa na misolo puisque lelo tolo ba vérité congolais lelo dans l'ensemble de l'état ça na charge à 50% mais 50% ezali na charge ya bandeko na biso au babima libanda au tobengaka ba diaspora quand bien même il y a deux catégories de diaspora tout ça na ba diaspora à mauvaise qualité na ba diaspora à bonne qualité ba diaspora à bonne qualité ça ba o balingaka mboka na bango balingi bandeko na bango pe ba ko sunga bango pe ba kolota kaka ndoto ke Congolo binango ezala malamu mais ba congolais à mauvaise qualité ezali ba oyo ba kendo sangana kana ba bomi ba souhaiter mabeka na pays kolakela mboka matemi l'histoire koyina mboka pe koyina ba imboka et ba wana ba ne sikate mais pendant que sommet les amis se déroulé ambiance les cas qui ba résolution photo et qui zongi président Félix Tshisekedi nande konaye président Union africaine Joao Lourenço au bango balem to bazana mukumba ya corridor ya lobito corridor ya lobito zali chemin de fer et kolongwa bandal le port ya lobito ti na kati ya Kolwezi ti na kati ya Grand Katanga et Zuna Zambie pour na faciliter sortie ya ba minéraux na partenariat biso tozana ngo na ba américain quand bien même bato so ba mo ba américain ngo ira beti bango ira sukisi bango bande ko pa nzambe ne na obetele bino lisolo ti lelo ti ezandenge za boye États-Unis mtazana no super puissance quand bien même ça peut changer les jours à venir na ba makamka ndenge zalaka parce que pouvoir moko etikala dynamique ti puissance on est dominé quand les zalaka te toyoka ba Jules César na ba romain toyoka ba égyptien ba régna donc chaque époque chaque étape les arana makamnango et puis tant aussi la ramène est-ce que c'est la fin des États-Unis? Moi je vous dis encore non. Mais suivez d'abord l'ambiance qui est encore dans Luanda. À bon, toka bona calamité. Tindika bango Junior Kapaya. Avec Fati Béton, nous bâtirons un Congo digne et prospère. Maman présidente Marie-Laure Kawanda soutient Fati Béton à 100%. CG Augustin Kabouya dit merci à Héros National Dr Etienne Tshisekedi pour tout. Jean Mobiemé, Hippogré. Soutenons Fati Béton, donnons-lui les temps. Depuis des temps qu'il a fait, qu'il y a plusieurs réalisations. Il est le prédestiné, fils de la prophétie. Et c'est qu'un président, Fumukimbangu prophétisa. Fils de l'héros Etienne, père de la démocratie. S'il était vivant, il allait être fier de son fils. Soutenons tous les, donnons-lui les temps. Depuis des temps qu'il a fait, qu'il y a plusieurs réalisations. Il est le prédestiné, fils de la prophétie. Le 5e président, Fumukimbangu prophétisa. Oh, Pino Solo, ingénieur. Cliff Mayamba, Internet, Sifil, Papoli. Soutenons tous les, donnons-lui les temps. Depuis les temps qu'il a fait, qu'il y a plusieurs réalisations. Il est le prédestiné, fils de la prophétie. Le 5e président, Fumukimbangu prophétisa. Fils de l'héros Etienne, père de la démocratie. S'il était vivant, il allait être fier de son fils.
5 ans, on ne peut jamais reconstruire un pays détruit pendant 50 ans. Mettons-nous ensemble, main dans la main, reconstruisons notre pays qui fut déjà détruit par les anciens régimes que nous connaissons. Donnons la chance au présent Fatih Béton. Grâce à son époque, il y a plusieurs d'innovations. Il a établi l'état des droits, personne n'au-dessus de la loi. Il n'y a plus d'impunité, ni trafic d'influence. Il a établi l'état des sièges, la paix régnait partout à l'est. Nos voyants militaires fardaient s'attaquent sans recul. Il a établi l'état des droits, personne n'au-dessus de la loi. Il n'y a plus d'impunité, ni trafic d'influence. Il a établi l'état des sièges, la paix régnait partout à l'est. Nos voyants militaires fardaient s'attaquent sans recul. La grande dame, Denise Nyankero, femme compatissante, femme dissociale, à côté d'un grand homme, présent Fatih Béton, un homme humble, l'homme de la prière. Force d'hypocrite, toujours en avant, soutien Fatih Béton à 100%. Il dépèse, oui, combattant jusqu'à la mort. AK-47, c'est jour distinct Kabouya, un acteur social et l'homme des actions concrètes. Les efforts combattus, mais jamais abattus. Congo yeko bonga kaka, Congo yeko bonga kaka, Congo, Congo, toko sepela. Zambe apesa biso mokonzi moko ya mayele, atona bolingo abangaka Nzambe. Bai politika Congo tosangana topesani maboko, na président Fatih toko sepela. Mokonzi moko ya mayele, atona bolingo abangaka Nzambe. Bai politika Congo tosangana topesani maboko, na président Fatih toko sepela. Merci mingi na ba Congolais à bonne qualité bozaki belé kolanda biso ndenge ngana lobaka toujours que soko monité kondimate et je vous promets encore que merci na ba balanda kingai ndenge bolanda ki bilili ya hôpital ya centre hospitalier Tshisekedi Tshilombo na Lubumbashi mingi bo appréciaki mais très prochainement na épisode mususu na kotiela bino assemblée provinciale ya au Katanga na Lubumbashi ya kala ndenge zalaki na wasika ndenge komi de façon que nous avons la différence, il y a les deux assemblées. Et ça, le plaisir, Maman Brigitte, toujours. Donc, et ça, là, est plaisir pour les temps. Il y a reçu la paix, il y a reçu ça. Congolais, il y a reçu ça. Il y a reçu ça. Dans la vidéo, on a très prochainement la vidéo. Beaucoup de martelé que moi, je préfère incompétence. Il y a Félix, il y a 6 ans, à Marambo, à Monia Rosala. Par rapport il y a 18 ans, il y a compétence au Batebiso, Mato Inabiso et Kosa la passe. Merci na Junior Kapaya, merci na Rifé qui sombe à Barifé, Tindika toujours en avant et pourquoi pas Maman Yohana depuis Bruxelles, Rifé Mayayos, Léon Mounzadi, Baz Nangai, de tous allés ensemble sans oublier Nicolette et moi ça peut toujours. Tout le monde a dit très prochainement. Na occasion sous toujours dans le même programme vous allez toujours ce petit peu vous s'abonner davantage parce que la matière ezali pe ezali koya la bino pena ebele kolo batela bino apambola bino na mabota na bino
Bye bye.